Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokoyebisa bino ndenge nini tango lobi toyebisaki bino ete Papa Etienne Tshisekedi bautaki koyamba ye lobi na mwa mopiku ya bato na aéroport ya Njili mpe mingi bandimaki te. Tango tolobaki na bino lisusu Stade Kamanyola esalaki plainte ndenge bango bazalaki kolobela mingi bandimaki te, kasi lelo nde tokolakisa bino ba verite boyeba ndenge nini bato oyo bakomi kolinga komanipule peuple bamakambo ya deuxième république bandeko nano esili te kati na bango. Yango tozali koyebisa bino bandeko babolingo, soki radio Zoomel 1000 epesi information bandeko bozalaka na badute te, bozalaka na tembe te, po ete biso tozali bato ya source avant ete ngai mama Rosalie ou bien papa Roger totombola mingongo toloba tozalaka deja na ba preuve pe ba élément yango ete tolobaka avec beaucoup d'assurance po tolobaka kaka ngulungulu te po ete tokoki kolinga te tokosa po ete lobi bato baloba ete tala bato bakosaki mpe totikala na soni wana ezali neti tozali koperdre crédibilité na biso vis-à-vis na baauditeur oyo bazali kolanda biso. Bandeko babolingo, lobi toyebisaki bino ete Papa Etienne Tshisekedi asalaki mpiaka me bato mingi bandimaki te oyo ndenge balobaka ete bakongolais ya ba Saint Thomas bazali ebele surtout na Facebook oyo bamesana kokoma n'importe quoi oyo bamesana koloba bilobaloba oyo bamesana kosala baaventure na bango na ba Facebook mpona koyebisa bakongolais bamakambo ezali bongo te. Bandeko babolingo, radio Zoomel 1000 eye wana mpona bino. Radio Zoomel 1000 eye kokundelela bino bamakambo oyo nyonso tu oyo bokoki kozala na possibilité ya koyeba yango te. Radio Zoomel 1000 eye mpona kotalisa bino yango. Radio Zoomel 1000 eye mpona esika oyo ba radio mosusu na place baloba non bango balobaka oui, radio Zoomel 1000 eye koloba non. Esika ba radio mosusu bazali kosala mpona kokashe ba information, radio Zoomel 1000 ezali wana mpona kobimisa nyonso bandeko. Bandeko babolingo, lobi na aéroport ya Njili tango pepo to libumu ya ndeke ekitisaki Papa Etienne Tshisekedi na bato na ye, bandeko babolingo ezalaki lokola émotion na miso ya Papa Etienne Tshisekedi pe ndimaki te. Boyebi ete Papa Etienne Tshisekedi azalaka soki akei place moko bato bayambi ye na ndenge ya lokumu na ndenge penza ya oyo ye ndenge alingaka
bomona kandenga chaka loboko na likolo loboko wana po ekita bandeko ekitaka te surtout soki loyenge ya makasi ndenge bayambi ye na lokumu loboko na ezalaka kaka likolo me bandeko na aéroport ya njili ezalaki mawa ntango akiti ntango bamatisi ye na motuka lokola mikolo ndenge tozoyebisa bino Mobutu akufi me totikali na biso kaka na fotokopi ya Mobutu bato mingi bandimaka te ye nde sikoyo ya remplace Mobutu na systeme ya kobima likolo ya motuka ndenge Mobutu abandaka kosala kala ye nde sikoyo azali kolakisa bino basigne ya Mobutu me bato mingi bazali comprendre te akomi na systeme ya Mobutu po ete lokola lelaki yango bandakala akomi kobima likolo ya motuka kopesa bato mbote yango na bandeko babolingo nazali koyebisa bino na ntango oyo piaka oyo papa Etienne Tshisekedi asalaki ezalaki mawa oyo kaka ndenge tolobaki ete bana kin balesi Levier Mbika apres na suka na yango tango Levier alie Mbika ya dernière minute tango aza komela baye koyebisa ye babike vie chichi o wana olie eza bude blanc eza Mbika via leli alobi mpona nini bokoki kosala nga boye boyebi ete nazali na ekila na liaka Mbika te kota ndenge kaka tozali koloba ete vie chichi abosanaki ete na Kinshasa ezali terrain ya ekila na Kinshasa bato babosanaki ete vie chichi abosanaki ete na ye na bato na ye IDPS babosanaki bayebaki teke papa Etienne Tshisekedi bayebaki teke le rais Joseph Kabila asi akanga tous les 4 coins bandeko bokanisa teke bato nyonso to misusu bomonaki bango wana baleki nzela mpe bazalaki wana bobandaki komona bango mbala liboso namona papa Etienne Tshisekedi asali mpiaka ya boye bandeko na mawa mpe lelo tokolakisa bino babilili yango bokomona mpe tokolakisa bino bato babandaki koloba ete stade Kamanyola plein papa Etienne Tshisekedi akonfirme bandeko bomelaka ata mwa mai ya pio avant liboso ya koloba bomeli ata mwa mai ya pio ale nsima nde bolobi po ete bozali koloba bozali koyeba teke verite ntango ezali koya ezali konvuzu na nyonso bandeko babolingo mbala ya liboso na vi na nga namona ete bakongole bakomi meme na bakameraman oyo bazali kosala bamakambo na ndenge ete baimage ya kodokola bandeko biso toyebi ete kodokola soki moto aza kodokola ezali ntango mosusu akoti na magasin ayibi wana tobengi yango kodokola me bandeko tina ndenge ekomi wana bandeko bato ya IDPS bayeli biso basysteme bakameraman na bango bakomi meme kodokola baimage bandeko likambo kokamwa ntango cameraman na bango bandeko abandaki kozwa baimage na stade Kamanyola aza kozwa kaka bisika bato bazali kote vide kote grand vide ezalaki bandeko alingi kuta ta kozwa te alingi kutu te kata bato bamona bandeko nzoka nde kote kaka bato bazalaki nde cameraman ya bato ya IDPS nde abandaki kozwa wana nde babilili mpo nini balakisa biso bandeko babosanaki ete nzoka mpe bakamera ya songi ezalaki lelo ebimi bandeko nazali koyebisa bino bandeko babolingo liseki te bato ya IDPS bamoni makambo na bango eloko ekamwisinga surtout na aéroport ya njili papa Etienne Tshisekedi piaka oyo asali bandeko epesi na mawa meme na mama Olive soki aza kokende kobeta tour na bilanga na ye plein oyo asalaka non elekili biso mpona evenema oyo elekaki lobi bandeko yango wana bomonaki bino moko ntango monsieur Welch aza kotuna Félix Tshisekedi lolemo ekomi kilo
moyen loba ezali te bandeko. Yango na tozali koyebisa bino bomikosa te. Oyo wana deja elakisi deja ete le rais aza komene bino deja na baélection. Bandeko, malgré basanganaki bango ebele, me bakoki kaka kotondisa Stade Kamanyola te likambo ya kokamwa. Mbala ya liboso tomona ete Moïse azangi bato. Bandeko, tango mosusu bato bakoloba mama ozali ndenge nini makambo azali koloba, tango toyebisaki bino ete Papa Tshisekedi bana kini balesi ye mbika pe na suka na yango ntango aza komela kikuti ya suka. Apres petit moko ya lobi papa wana olie ezali boudin te, ezali mbika. Bandeko yakanisaki boudin blanc via leli alobi mpona nini bosali ngai boye. Ngai na vi na nga naliaka mbika te naza na ekila, me balesi ye mbika wana nde ezali kopola penza ya IDPS emonani bandeko. Ye moko Papa Etienne Tshisekedi ndenga amoni terrain ezalaki mosebanga, ndenga amoni terrain kuna na Congo ezalaki moselu bandeko esali ye kobanga. Na discours na ye bandeko bomoni ndenga apesi ba message ya kimia. Et pourtant soko tali bakom bata ndenge babandeko loba Papa Etienne Tshisekedi ye nde ya kosala révolution bogomona mais ye moko tanga akomi kuna na terrain aye komona ete te. Sikoyo nde akomi kolakisa penza vrai face na ye na ndenge ya vérité. Yango na tolobi ete bandeko ezala bino ba diaspora ya poto botika na bino kopesa confiance na bapoliticien baza bato ya lokuta bazosakana na esprit na bino, bazosakana na bino bandeko. Bayebi na bango ke bamakambo bango bazali kosala ezalanga nango bongo te, me baza kokosa. Botala bamakambo nyonso Papa Etienne Tshisekedi ayebisaki bakombata bomoni na terrain langage échangé mpona kolakisa bino ete bandeko bopesaka confiance na bapoliticien oyo te, baopposant congolais lukuta na lokuta. Sikoyo nde bokomona ba vrai face na bango. bandeko na ba cameraman mbala liboso na mona ba cameraman ya miyibi oyo ndenge nini bazali kozwa ba image na ndenge ya Kinshweki bandeko. Olia kozwa image na ndenge ete bato bamona nyonso bakomi kozwa yango na ndenge ya Kinshweki kokamwa bandeko. Nakoloba kutu mingi te bandeko babolingo na tieli bino nanu babilili bino moko botala ndenge nini ba evenema elekaki, ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi asalaki piaka ebongo sima to continue ba masolo na biso. Papa botamba ba image s'il vous plaît. Bandiko babolingo na bandi ete bino moko bouti komona ba image oyo ndenge ezali koleka botala yango malamu. Bomona kaka ndenge vie chichi asali piaka bandeko likambo ya kokamwa. Aéroport ya njili ya kokauka. Aéroport ya njili ya kokauka bandeko mbala ya liboso. Bino moko boyebi vie chichi azalaki ete na tango penza azalaka soki ye akiti boye Kinshasa mobimba bakosopana deux fois te. Mais lelo ye moko tango akitaki na aéroport ya njili bandeko balobi kutu tango akitaki ye esprit na ye azoyeba kaka ke na libanda akokuta mipiku ya batu bandeko. Tango vie chichi abimi bandeko balobi atuni ye moko penza alobi wapi bato yango mena chiluba sikoyo ngai moyen aloba ngo eza te mena bato bapesaki biso information balobi atuni na chiluba bato yango wapi bango bayebisi ye balobi te en tout cas bacomprendre te lelo penza bato baza te bandeko. Vie ye moko emoni ete makambo ekomi oyo ndenge balobaka match likwata terrain ekomi mobulu bandeko. Yango na tozali koyebisa bino
bandeko ba bolingo soki oyoki information ewiti na radio Zumel 1000 ndeko komitungisa na yo te soki mpo olobi na kondima te probleme eza te me vanda nsima ya mikolo verite ekokomela yo kaka verite ekokomela yo bandeko ba bolingo vraiment ezali pasi mpe mawa ndenge ezali yo na bandeko PPRD alie bango 30 points ya mobimba 30 points ya mobimba bandeko bino moko bozali komona botala kaka baimage bandeko na mawa bandeko okondima te o ndenge balobaka ete batiaki tembe bakutani na yango mpenza bandeko bamoni yango bandeko balingaki bameka tembe na le rais bandeko tala bampiaka bandeko tala ndenge tere ezali vide botala kaka bino moko botala oh papa Roger yo moko oza komona bandeko yo moko oza komona papa Roger balingaki bakosa bandeko cameraman na bango komi kolinga kozwa baimage na ndenge ya kodokola bandeko mais simbi te tala stade ezali polele mwa groupe ya bato kaka oyo bavandaki kuna camera yango na tolobi ete le rais calme lekitu alobaka mingi te mais ba acte na ye nde eza kofiakula bandeko naza koyebisa bino ya solo mpiaka oyo papa Etienne Tshisekedi asali ata mama Olive Lembe soki akei kobeta tour na ye privé bandeko baplan asalaka me lelo tokamwe yango wana bandeko babolingo il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana biso tozali bato oyo tolobaka mingi te me kote kuna kokwakula me soko en réalité olobi otala eloko eza te eloko eza te bandeko ngai nakoyebisa bino bandeko oyebi na mokili oyo soki oza nango te oza nango te soki eza te eza te eza nango na ntina te ya koyela bato bainfluence botala bino moko bampiaka yango botala bomoni bino moko mpiaka oyo ndenge balobaka ete mpiaka please bandeko ebongo baza koya koloba ete oyo Joseph Kabila bino moko bomoni kutu Joseph Kabila le rais ntango akendeki na kabeyaka mwanga tala ngulupa ya bato ndenge elandi ye ebongo sikoyo bino moko boza komona ndenge nini papa Etienne Tshisekedi bampiaka aza kosala na Lubumbashi ndenge moko balingaki bamanipule baimage bandeko ndenge tozali koloba boye na poto bato mosusu bakomi deja kose murmure bakomi bambongo na biso wana soki eloko moko te vraiment tomoni le 6 vie chichi akosi biso boye bandeko esi ebandi bandeko yango tolobi congolais aza moto akopesa promesse te avant pesa congolais promesse ndeko vanda nanu mitala bien mikanisela soki likambo oza koluka ekosimba soki eyebi te kosimba te ndeko kopesa na yo congolais promesse te vie chichi eza sikoyo neti bamemisi ye nzungu ya mabanga ya kayu na mutu donc ndenge azali no vie chichi akomi na niongo bandeko bamosusu bakomi koloba bambongo na biso topesaki soki esimbi te bato IBDPS bazongisela biso bakoki komela biso 2 fois te bamelaki biso na makambo ya dongo alors bato ya IDPS mpe bakoki komela biso te bandeko ekoyinda bozela kaka mokolo kaka bakoproklame Joseph Kabila aganye nde mokolo wana bandeko babolingo naza koyebisa bino bokokamwa po ete bato mingi babombi nanu bamaseke na bango deja kutu tala kaka na mwa makambo ntango baimage oyo edi kobima bamisusu bakomi koloba ete tomoni deja defete ya papa Etienne Tshisekedi bamosusu bakomi koloba na sese en tout cas vie wana ayaki kokosa biso ndenge ezali wana en tout cas il faut basala bamosusu kutu bandeko bakomi koloba ye toyebisaki ekende kuna na Congo po ete alongolela biso Joseph Kabila bamessage mosusu ya pe azokomemela biso ya pe mpo na nini bandeko bato poto basi babandi ye balobi ete ndenge nini akomi kuna na Congo achange langage est-ce que
biso totindaki akende koyebisa bato kuna na Kinshasa ba message ya paix nzoka nde bato apoto na baide na bango balingaki ete ndenge papa Jean Tshisekedi akei wana message kaka ya menace bamosusu bakomi koloba omoni ndenge ake kolembisa bacombattant oyo bazali kuna sur place na Kinshasa akomi kopesa ba message ya paix bandeko bongo bino bolingaki nini yes amoni te terrain ezali moselu amoni ete makambo ye yombe amibimisa te abanda deja komibondelela na ye te oyebi teke ndenge aza komibondelela na ye boye ekoki kosala ete Joseph Kabila pa yokela ye mawa ntango mosusu soki le rais aleki bapesa ye ta poste ya premier ministre bino bolingi nini atikala kaka piaka boniko boyebi teke mokili ekomi pasi mutu na mutu aza koluka ntango toyebisaka bino ete moto na moto azali koluka intere na ye bino boyokaka te bino bokanisaki ete papa Jean Tshisekedi mpenza aya asalela bino mpo bino bovandi awa ale basaleli bino kuna balambeli bino supu bamakambo na bino boyekaka bomati likolo ya mesa bobandi kolia kokamwa bandeko ye moko papa Jean Tshisekedi amoni ete tere eza moselu ebongo yo moto oza kuna 8000 km makelele na makelele bandeko le reste toyebisaki bino 2 fois te mama mpiaka bandeko bino moko boza komona oyo ndenge balobaka ete réalité ezali tricage te bandeko yango nomoni ete bato ya IDPS ekomaki likukuma bango bazalaka soki basali succès baimage ekoya mbangu bandeko bino moko bomoni baimage ya mbala oyo ekomaki ete bakomi kotia bango pression bandeko bayebaki nini bakosala te mama oyo mpiaka penza mpiaka wo bandeko mpiaka ata kutu le rais asala bampiaka ya boye te le rais akendeki na kabeyaka mwanga ple ya ndenge wana bandeko botala lelo Kinshasa epesi réponse na ye bandeko bomoni ye Tshisekedi amoni makambo na ye bandeko mpona nini kokende kolesa tata mobimba boye mbika bokosa ye boudin blanc mpona nini bana ya kini bosali ye mabe akoki kobosa na likambo oyo te bandeko evandeli ye na motema yango na ete bandeko bino moko boyebi bato yine pesi bazalaka ete soki basali succès bomonaka ndenge nini baimage eyaka na mbangu nyonso bandeko me ya mbala oyo baimage ekomi ya likukuma bandeko baimage mpo emonana ekomaki ya likukuma esengelaki kaka bato basala pression mpo ete bomona baimage bandeko bino moko botala mpiaka yango botala oyo mpiaka ya boye bandeko mama bandeko te le rais a confirmé penza lelo penza bana potoko bakangi minoko bino ata bana poto ndenge bozali koloba tokosala bavote awa bavote bino bosala bavote na bino awa me mboka Congo ese confirmé que le rais nde azali mokonzi na kati ya Congo bandeko bomoni ne bino moko bandeko mpiaka ya boye bandeko na ye moko papa Jean Tshisekedi po tombola loboko ekomi kilo ndike babeti yango tonga anesthésie bandeko papa Jean Tshisekedi loboko ekomi kilo akotombola yango ndenge nini na bampiaka ya boye azotombola yango kaka na bakontre ta mawa vie chichi na mawa epai asire bana ya potoke na koyela bino pouvoir epai na kinawa makambo eli eyombe bandeko bana poto mpe balobi ete ndenge ezali wana ifo victoire soki victoire eza te bambongo na bango ekozonga kokamwa bandeko kokamwa réalité ezali tricage te bolanda na babilili bino moko bomona piaka oyo ndenge nini levier asali bandeko ye akanisaki ete bamasolo babandaki kobeta na mobutu yango nde akoya kozongisela biso yango me bana kini basi batimba grâce ya lingala facile na radio Zumel 1000 bolanda bandeko bomona ndenge nini levier asalaki mpiaka na ye mana bango bandeko zwa bango balobi nini asali plein ebongo sikoyo botala ye esika Marie Paul ye moko aza kobeta Marie Paul aza kobeta miziki bandeko na nsima kuna soko otali puolele oyo ndenge eloba bato bandundu puolele bandeko
bandeko botala kaka bino moko ndenge Marie Paul aza koboma nzoto bandeko wana nyonso toza koboma nzoto depuis babi balukuna na kaka eke ya koya poto ke badiaspora to bakom batawa na poto bandimi ye pe ye kaka moto akobanda kobeta tala ndenge Marie Paul aza koboma nzoto bandeko na chemise na ye ya mulai oyo esukeli ye tina bagenu bandeko tala ndenge aza koboma nzoto bandeko promese yango mpe bapesaka ye bato na bato bapesaka ye promese bandeko bango moko bakangami kuna na Kongo moye bakota na libumwa ndeke bapumbwa baya na poto eza te ye tala kaka ndenge aza koboma nzoto bandeko Marie Paul na mawa musicien congolais soka umeli aza koya poto te tala kaka ndenge lolenge akomaka bandeko Marie Paul na mawa bandeko kozala musicien opposition pasi bandeko luketu nete katana pasi na pasi bandeko pasi na pasi Marie Paul aza kosala nyonso aza koluka nzela ya poto Marie Paul tala ndenge aza koboma nzoto bandeko na chemise na ya mulai esukeli ye tina bagenu oyo nyonso tu kaka aza koluka nzela ya poto bandeko aza kovivre na bandoto ya baba bapromesi ye oyo etelema bapromese oyo ekomaka mosika te mawa Marie Paul monaka mosika bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona na babilili bakomantere ezali mingi ya kosala te kaka ndenge toyutaki koyebisa bino ete bana ya kini balesi vie chichi mbika bakosaki ye bude blanc kaka na dernier minute nde baye koyebisa eke ezalaki mbika vie penza a regrete ya makasi vraiment tozali koyebisa na bino ete réalité ezali tricage te pe radio Zoomel 1000 ezali wana mpona bino mpona kolakisa bino toujours ba vérité pe tolobi na le grand prêtre Roli Matondo yo moto otunaki na oyo etali olingi oyeba eske vie chichi asalaki plein to asalaki plein te na banzi ete réponse na yo euti epai ya biso bajournaliste ya radio Zoomel 1000 po ete bosolo nde evandaka na kati na radio na biso pe vérité ezali eloko oyo evanda na makila na biso pe ezali kobota mbuma mokolo na mokolo. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment Mama Rosalie oyo ata balobi ete ozali Saint Thomas. Ata balobi ete ozali motema makasi oboya kondima makambo. Mais na oyo bandeko yo moko kotikala kidiba pe okokamwa. Mbala ya liboso tomona ete Papa Etienne Tshisekedi akiti na aéroport ya Njili Teresa ya kokauka. Lelo penza bato ya Kinshasa bapesi réponse na bango pona kolakisa ete bazali bango nyonso nsima ya le rais. Tango tolobaka ete Joseph Kabila azali moto oyo alobaka mingi te, calme pe na kati ya kimia na ye pe bokomona kaka ete makambo ezali kosalama. Bandeko babolingo nazali koyebisa bino ya solo bato ya Kinshasa bazali bazoba te basi ba comprendre. Bato ya Kinshasa basi bayebi baje ya bapoliticien congolais meme ya Papa Etienne Tshisekedi basi ba comprendre bayebi yango. Mingi bazali koyeba te meme ba information topesaka ba mosusu balobaka ete ba information na bango bazo kopesa esukeli kaka na internet me bandeko nayebisaka bino tango nyonso po ete congolais nde soko yebisi likambo atiraka attention te pe congolais na komona ete makambo lokuta nde ambrasaka oyo ya basolo bazali koloba nde alingi ko négliger yanga na congolais azwaka toujours moto atikala na déception. Bandeko nazali koyebisa bino ya solo. Il faut boyeba yango na lobaka yango tango nyonso tu. Na statistique na biso oyo tango totalaka oyo YouTube epesaka kaka na Congo mobimba bandeko tolobaka yango ete par jour soki bato batali biso moins naza koloba yango soki bato bayoki émission na biso bazali moins c'est que basuki à partir tam susu ya 10 000 ou bien 11 000.
mais soki bato balandi yango surtout ba week-end plus de 20 000 Congolais na Congo mobimba naza koloba bien Congo mobimba oyo balandaka biso bino bokanisi ete tango biso toza kopesa basango ba peuple congolais baza kofungwa te kuna na Congo baza koyeba te yo kanisi tango toza koyebisa bango ba réalité papa Etienne Tshisekedi yo kanisi baza koyoka te yango na ete boyeba parti ya lelo ke message ya radio Zoumel 1000 ekendeke pe ba peuple belé congolais ezala na Congo lelo ba comprendre yango na moni ete mingi baboyaki na bango ko se déplacer ba ko mona ete bazali nde kolanda ba politicien moko bazali koluka ba intérêt na bango personnel bande ko ba bolingo na koyebisa bino ya solo Joseph Kabila azali président oyo esengeli ete biso topesa ye chance lisusu po ete asilisa ba projet na eti na suka bandeko na koyebisa bino ya solo banda Congo na biso ezala Congo banda to banda kozwa ba président mbala ya liboso bandeko mbala ya liboso to mona président azala na souci ya mboka ba chantier ezali kosalama partout soko kelelo na Kinshasa na banda logomona 5 chantiers za kosala oke na Masina 5 chantiers za kosala oke na tangosu na limité 5 chantiers za kosala oke na Bumbu 5 chantiers za kosala donc ba chantier partout pe ba kino bango moko baza koloba yango ezali mbala ya liboso ndeko yo motolobaka ete internet ba information ndenge tolandaka esuki nango kaka na internet bato Kinshasa ebele balandaka ba information internet ndeko za komikosa oza komikosa ngai papa Roger na go apprendre yango lelo moto kosa ote na Congo mobimba bandeko naza koyebisa yo yango soki bato balandi biso moins na kati ya Congo mobimba ezalaka 10 000 mais soki mokolona batalaki penza nete ezalaka ba week-end bakomaka même ba 20 000 ba 30 000 wana naza kopesa bino statistique oyo ya YouTube oyo parce que YouTube abimisaka statistique na etango nyonso yango nazali koyebisa bino bandeko il faut boyeba yango ete bino bato bokanisaka ba information ya internet ezali ba information moko bato ya Congo bazali kolanda yango te bomikosaka toyebisaki bino eke message oyo tozali kopesa mpona papa Etienne Tshisekedi mokolo na mokolo bandeko ya Kinshasa bazali koyoka yango botiaki tembe réponse na yango wana bomoni ndenge asali mpiaka bandeko balokoti na mwa bano ya bakuluno balalaka na banzela le bokota kaka na kati ya likambo yango bandeko na baleki nzela banini donc vie chichi ye moko andimi te yango tolobi ete ntango toyebisaki bino ete bana ya kin oyo ya solo oyo batimbela boule oyo bayebi baje ya bapoliticien congolais opposant congolais bana ya kin bapesi vie chichi bapesi vie chichi mbika bakangi yango lokola bude balobi vie tala bude tobombelaki apres bavoyage oyo tosalelaki mpona eza lokola kado vie chichi ayambi yango alie akomi na suka tango alekisi mwa dernière kuna ye ya na mongongo oyo ya mbika wana tango azaka komela yango apres bayebisi babi vie chichi wana ezali boudin blanc te ezali mbika vie chichi aleli abi boyebaki bien ke nga naliaka mbika te bosali nga boye mpo na nini bandeko wana nde ezali penza vrai touche yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo botika kolota botika koreve bapeuple na Congo basi bakomprendre na bino bato oyo bozalia na poto oyo bosi bosali ke oyo tokobenga bandeko na biso ndenge tokobenga bandeko na biso wana condition il faut que voter vie chichi pe tosali ke na code ezali voter réponse Tshisekedi bandeko na kini kutu bato ya kini basepeli balobi ke vrai peuple kobotama balobi vrai peuple kobotama na mois ya novembre bango kutu bazolinga kutu bapelisela likambo ngo moto repa bana poto ndenge ezali wana tuka il faut botinda kaka bambongo po ete biso tokosensibiliser bato bavote Tshisekedi nzoka nde bana kini balobi ete wana ezali vrai cop na bango donc mpo na bango
bato poto batinda l'arme bango bakolia yango mais bakovote na bango les raïs batakini balobi est-ce que bango bakoyeba ke biso to votaki les raïs bandeko bato akini pe basi bafungwami batimbi ndeko moko alobi ndenge ezali wana bato poto ndenge bazali wana bato akini bayebaka te soki bavote Tshisekedi te bayebaka bakotikala kaka ndenge wana tokobanda kotindela bango rien oyoki réponse ya bana kini balobi bango bayebi te ke avant bango bakende poto tobandaka kovivre bakomi mpe na poto tovivaka sa meme mpe soki bango batindi te mpe tozali kokontinue kaka kovivre mpe balobi ete ezali bango te bato ya poto nde mutu bakobatela bomoi na biso mpo toloba ete soki bango te tokufi te nzambe nde moto abatelaka. Bravo bana ya kini, bravo bana ya kini, eloko wana bolobi na beteli bino maboko makasi. Bana ya kini balobi baza ba nzambe te, nzambe nde moto abatelaka. Ata bakangi ba 10 chiffres na bango ekosala biso rien po ete avant bakende bapoto tobandaka kovivre mpe bakomi na bapoto tozalaka kovivre malgré ba 10 chiffres na bango oyo ba 10 chiffres mosusu eyalaka ete babengi yo na moto obengi moto apoto osololi na ye oyebisi ndeko ndenge nini tindelanga mwa lare moko balobi aye na kotindela yo lobi nango ndeko wana ntango obengi ye boye abandi kopesa yo zwa 1 yo mpe komi zwa 2 yo mpe komi zwa 3 yo mpe komi donc tango kokoma kaka na 9 alobi zwa oka 7 wana 9e okomona tango kokoma eke po peso 10 oka lobi kaka zwa mbala moko pio akati telefone omoni baje na bango bakoma nango bato kini mingi basimba batushi yango na balobi ete na ba 10 chiffres yango mpe tolingi yango lisusu te mpo nini basimbisa biso mpe batushi ya trop tokovote kaka les raïs bomoni bana poto bana kini balobi yango ete bakisakata na bino na balingi yango te parce que yoka ndenge balobi na bino avant bokende poto babandaka kovivre bokembaka na bango bokei bapoto ba 10 chiffres na bino merci basengi bino merci mais balobi ete ata bokati yango te bosala ete bango bakufa pe mokilia donc mokilia Congo ekufa libela po ete bango babanda kovivre bandaka la pe bazali kovivre pe balobi ete bango bazali bato bakop pe balobi lisusu ete bino te ba 10 chiffres na bino te yango nde ekotinda ke bango ba vivre lisusu te po ete nzambe nde moto abatelaka bana kini batimbeli bandeko balobi problème ezate soki bakotinda ba 10 chiffres batinda wana ezali kope kofungwama na kini otindi 10 chiffres na yo tole yango na vote topesi na biso les raïs bavoi bomoni bana kini balesi vie chichi mbika balobi na ye kaka na kota suka na dernière minute balobi vie chichi wana ezalaki mbika ezalaki bude blanc te ndenge ozokanisa ezalaki mbika via leli nde événement yango na bino moko bomoni na banzi ete bokoloba lisusu te ke o radio zoomel mila kosi bomoni bino moko réalité bomoni mpiaka via sali bandeko toloba te radio zoomel mil bandeko ezali radio na bino bozala calme tokobanda kopesa bino bainfo esika ba radio mosusu ekobanda kosala neti po ekosa na ndenge ya bainfo biso tokobanda kopesa bino yango mpe koyebisa bino vérité na tango oyo nazali kopesa Roli Matondo mbote osiko ozali auditeur monene ya radio Zoomel Mil Roli Matondo le grand prêtre oyo balobi ete calme leki tu moto pamba donc loba na yo finga na yo me ndenga azali wana azali moto oyo avandisa makambo na kati ya mikili me alobaka mingi te Roli Matondo osengaki babilili na banzi ete yo moko omoni babilili omoni ndenge nini bato ya IDPS basali mpiaka pe omoni ndenge nini na aéroport ya njili ndenge bavide ezalaki ebele bandeko yo moko kutu okokamwa pe nayebi ete oso okamwaki me ezali pasi pe mawa napesi pe mbote mingi na Grigno Kikoko Sumaili kuna na Kenya Grigno Kikoko mwana ya Congo oyo ozali kuna na Kenya napesi yo bambote auditeur na biso monene oya komelaka biso lelo balobi ete
yonde ozali Zoumel 1000 mais ezali na yango grave te masolo kaka etambola bandeko po ete ntango bazali kopesa biso batitre mosusu oyo biso toyebeli tina te donc ezali kaka lokumu grignon kikoko na minute oyo ndenge ozali wana topesi yo bambote ya mingi pe tozali koyebisa kuna na Kenya le vie na kin vie chichi asali mpiaka alingaki ameka kobeta tembe na le rais bandeko le rais azali koloba te me azali kokamwisa bandeko kaka ndenge tolobi ete ata mama Olive soki ake kobeta tu na ye privé bomonaka ndenge bato batondaka me oyo ye vie chichi mbala ya liboso wana ezali kolakisa ye ete defete na bango basi bazwi yango ya mobimba balinga te basi bazwi yango mama Rosalie nazongiseli yo maloba pe na bosani te bandeko na pesi ba auditeur na biso mosusu mbote ezala na ba oyo natangi te na pesi bango mbote na pesi Dido Mwamba mbote ya mingi kolo www.tekasomba.com site oyo ezali kosala ete ba congolais ba se retrouver oyo site oyo ezali ba congolais ba se retrouver ba komi kotekisa ba biloko na bango sans même ba passer na nzela ya ba commissionnaire apesi Dido Mwamba mbote ya mingi pe na ye kopesa lisusu Patrick Kasali kuna na Congo ba mbote ya mingi zela kaka komona eloko tokosala pona ba election na yo tozali ko préparer émission monene pona koyebisa na ba congolais ebongi malamu ete ba prendre conscience to voter lisusu ba viete to voter ba jeune tango ya kala ba kosa kibiso o ba vie batu bazali na expérience ba jeune bazali na expérience te nzokande ezalaki pona nini baluka moyen ndenge nini ya koyiba na kesi ya leta bato pe bayebisaka biso na ntango ya deuxième république baviende baza na expérience bandeko baye kotikela biso mboka zamba mais tala lelo bajeune bazwi relève bandeko tala makambo le rais Joseph Kabila aza kosala yango na bandeko boblongo na nzungu batiaki biso ya kokanisa kaka baviende mutu bakoki kosala quelque chose na Congo bobima na nzungu wana a partir ya lelo to banda kokanisa ete Congo na biso ba jeune pe bakoki kosala yango tolobi ete Patrick Kasali azali jeune député oyo alingi représenter district na biso ya Lukunga en tout cas tokotie maboko pe Patrick Kasali yebaka ete kala te okoyoka loseba na yo oyo tokosalela yo kala mingi te pe toko yebisa na ba peuple congolais ebongi malamu to soutenir ba jeune ba vie bazali bato moko oyo déjà ba kosalela biso eloko te po ete basalaki 32 ans ba elaki biso système o ba viende bazana expérience ba lelo tala ba vie ba okisi Congo soni basali eloko te yango na biso ba jeune tolobi ete toza kolakisa na ba vie botala bino bosali 32 ans mais tala biso tosali kaka 5 ans ya pamba tala ba makambo bosali wana nde le rais Joseph Kabila Kabange mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaki bino ete levier alie mbika na place ya Boudebla oyo ifale bapesa ye bandeko bana ya kini babongoli yango na mbika oyo babengaka bisweswe ya kuna na Bandundu nde basalelaki yango malamu po ete mbika wana ezalaka pembe lokola Boudebla pe baniki yango malamu penza batokisi yango pe batie yango na sachet kokoma kaka levier akomi bapesi yango vie ale na suka balobi ete vie wana ezali Boudebla te mais ezali mbika pe levier alobi ete bolesi ngai nazali na ekila ya mbika bolesi ngai mbika donc wana nde lingi kolakisa ete levier déjà amoni defete na ye koloba ete bana ya kini bayebisi ye déjà indirectement ete yo lisusu te moto oyo biso tolingi le jeune président Joseph Kabila Kabange bandeko babolingo boyebi ete ndenge tozali na mboka na biso Congo makambo ya bikolo bandeko to vote ba jeune po ete banani andimaki ke ba jeune bakosala makambo ya minene na Congo bandeko mokolo oyo bavotaki Joseph Kabila mpona mokolo ya liboso nani andimaki bandeko banini nani alobaki te sitwa na poto président naza jeune akokoka Congo te Congo eza na basekele
bandeko balobaki ba makambo ebele. Balobaki ba makambo ebele. Surtout tango bazalaki ba vice président bazalaki bandeko. Bato balobi bomoni azango kokate nzokande. Ba vice président na ba Jean-Pierre Bemba bandeko tshela ye bakal bandeko. Tango bambuma mabe wana ye kolongwa na pembeni na ye bandeko. Ye José azwi relève. Botala ndenga ye kokamwisa tanta. Ye José ye kokamwisa bandeko biloko asali na Congo. Oyo bato a 32 ans. Bakokaki kosala yango te bandeko. Ye José azali moto oyo bandeko. Non, il faut tondima ye. Il faut tondima Joseph Kabila bandeko. Bino kaka ba politicien ya maloba. Lelo pe soki batuni bino balobi ba bobengaka ya Chichi Moïse. Pola kisabiso eloko nini asala na Congo po ete ye azali politicien ya kala. Asala pe na gouvernement ya Mobutu. Bandeko. Bongomona eloko bakolakisa bino pe eloko te. Eloko te bandeko. Yangana tozali koloba bandeko. Ba Congolais basi ba comprendre. Merci mingi po ete tango te bisaka bino message ya Radio Zoumel 1000. Ba Congolais nyonso na kati ya Congo ba koma kolanda yango pe ba oyo ba yokaka internet te ba ninga mosusu ba memelaka bango ba sango. Pona koyebisa bango message ezali kopanzana Radio Zoumel 1000 oya kokanisa ete ezali radio ya simanda kozali komi kosandeko po ete ba message na biso ezali kokende pe bato ya Kinshasa bazali kokomela biso mingi pe ya Congo mobimba bazali ko féliciter biso balobi ete topesaka bango basango surtout ya ba diaspora congolaise. Balobi ete grâce na biso ba makambo mosusu oyo ezalaki ya sese ndenge babengaka ya Kintsweki bakomi koyeba yango mingi bandeko. Yango la tolobaki bandeko bomitungisa te. Bozwi radio na bino oyo ezali te radio ya vérité. Esika ba radio mosusu bazali kokosa bato esika ya soki balobi bino be biso do yeto ebisi bino ke ezalaki bete ezalaki a. Bosepela pe bokumisa nzambe. Botiaka ngai mama Rosalie na losambo. Botiaka pe papa Roger na losambo po ete nzambe nde moto apesaka bomoi aumisa biso pe abatela radio na biso tokende seli boso bandeko. Ndenge ezali yo na bandeko babolingo ndenge nazali koyebisa bino boye bandeko. Parti ya IDPS tina ndenge baza kokamwa pe baza kondima te bandeko elekeli bango mbala ya liboso bandeko. Mbala ya liboso kaka ebetela vie chichi likolo ya mutu bandeko. Bomoni kutu tango aza kobima na aéroport abimi na mutu kaneti Mobutu bandeko. Loboko ekomi kilo moye tombola ngo nzete encore alors que vie chichi azalaka moto oyo. Soki amoni ete bato bazali ebele loboko wana soki esi tombwami po ekita bandeko kaka boye atiaka ngo kaka na likolo kaka kopepa kaka me na aéroport ya Njili bandeko loboko ekomi kilo. Loboko ekomi kilo yango na tellement que amonaki ete défaite miso na miso penza boye yango na kuna na stade ya Kamanyola apesi na ye kaka message ya bolingo tolingana bamakambo ndenge na ndenge bana ya poto basiliki. Balobi me yakendeki kuna po ete aprepare biso révolution ya le 6 ndenge nini akomi lisusu te ba message ya bobandeko. Tozali koyebisa bino esengeli ete bokola. Bato mingi bazali na poto awa bazana bambula ya mikolo na poto me balingi komizongisa kaka bana. Ezali komona na ete terrain ezali moselu pe terrain ezali na maboko ya le rais. Lelo bino moko bomoni yango. Pe bomoni ete makambo lisu babandeko yebisa bino boye bandeko. Lelo bomoni yango bana ya poto bomoni yango na Afrique du Sud bomoni yango. Bomoni oyo ndenge balobaka ete kimona meso bandeko batikali wana pe baza kokamwa bandeko. Baza kokamwa. Toyebisaki bino ete terrain ezali ya le rais. Bochaki yango tembe bandeko. Yo kanisi soko liye otondi te. Na makambo nyonso tous les rais aza kosalela bana ya Congo. Yo kanisi penza okokoka. Okanisi okokoka. Yo kanisi de soki papa tala. Bomoni ete bato ya IDPS papa ete Tshisekedi akomaki Kisekata. Aza kolinga susu kosangana na batu te. Me lelo ye moko na Kinshasa ntango akeye amoni. Alobi te. Natika komatisa mapeka. Nakitisa kaka mapeka. Naluka bapeti na ngai. Tosangana. Po soki tosangani te. En tout cas eza mobulu mpo na
muselu soki ye chichi alobi ete basangana te bandeko tere ezali muselu me bandeko lokola pasa matiselaki bato mapeka lokola pasa milobaki bandeko eske soki ake koluka bapeti wana neti bakamere banini bakondima ata bamosusu basali ye plaisir neti bandima me na dernière minute mutu na mutu okomona kaka avie te na boyi na ngai okomona ta mso avie likambo te tosangana ekomi ka na dernière minute mikolo avota banvie antuka ngai nalingi na ngai kozala suna yo te namoni ete vie yo okomi kaka na makambo ya kidictature bandeko bakosala ye ezalazala bokomona okomona penzake moto mosusu aye vie na elingi tosangana na yo okomona bato nyonso to lelo baza koloba ete basangani na idps bandeko na dernière minute mutu na mutu akolia kweyokaka vie na lingi na ngai te ndenge ezali na vie luka nzela na ndenge na yo ekozala somo bandeko wana ekozala ete mwana na mwana luka nzela na bakolukisa okoka vie ndenge nini bavie tozalaki na yo me namoni te makambo ko ndenge komi mobulu vie etalaka ngaka nazopesa kaka mipipo ya bato yo mpo ozopesa na orie me ozosala kaka bakiteti vie antuka nga na bendani na nga ekozala bongo bandeko bozela bokomona yango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 mpe toyebisi na bandeko ete ebongi malamu bo se souvenir toujours na émission oyo tosalaki ya bandeko na biso bakangami na désert po ete toye komona ete congolais nde motema makasi na likambo etali mbongo na ndenge ya kosangana te po ntango tosali émission na bandeko na biso bazali kuna na désert oyo bakangami tomoni ata mutu moko abouge te ezala ta bakoma ta baloba ete bon ndenge nini tokoki kosala ndenge nini tokoki kokontakte ata mark tabu po ete ye mutu akendeki bakote wana rien bandeko bakongole bakangi mpe mabwana nini mpo nini ezali likambo ya kobimisa me soki ezali likambo ya koankese wana nde omoni kongole mpenzako afungoli maboko lokola ezali baede bandeko na babiso oyo bazali kangami kuna na désert émission elekaki bandeko bakongole bakangi pema surtout kote ya bato babengi bakombata bakangi pema bino kikombata na bino ya nini kaka ya koluka baintere na bino bokundela mpe bandeko na bino bakangami na désert bokobunda kaka mpona kaka o kongo kokosa kaka kongo nzoka bozali koluka baintere na bino bosalisa mpe bandeko bazali na désert bokoluka te botuna bosala ta keloko moko bamona ete tala kutu bato mosusu okomona ete bazali kosala ete bandeko na bango oyo bakangami na désert bazali koluka te okomona bacamerounais baza kosala bacotisation mpo na situation ndenge bamonaki banani bamalien bazali kosala mais pourquoi pas biso bacongolais mais soki ekomi kaka na makambo ya lokuta ya bozoba kaka oye chiche zangisa ye na Rwanda wana okomona mama munene na bana ebele me okomona telemi zangisa ye na aza koyeba nzembu sameme ye moko yeba ete réalité ya makambo kuna na terrain ezali ndenge baza kokanisa te bandeko lelo mpenza bana poto baye komona ete le rais terrain eza muselu baza kokoka bakokoka ete tolobaki yango wana zali mwana ya nzambe le rais aza molinga bolinga te kokamwa ye José aza kobeta bango aza kofiakula bango na ndenge ya kosakana te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini